Balandi ya mayo du nom de Bundes TV toye li susu poto lobela makambo ya Davina. Davina poa batu mingi ba kritika ki mwana batu balobi ke non azalaka alataka bien te ake na cimetière et pas ya mama alati kitoko te tout ça alors wana ba n'importe quoi. Oyebi ke kokende cimetière eza nango kaka te ke faut lata kaka ndenge kaka balungela kaka o ba noir non ba biloko wana eza makambo akala. Alors, on a le dur pas Davina qui est une classique, à la normal. Parce que la potos au na cimetière, au monde a pu battre bazate et n'importe quel jour au kokende. Les gens ont été comme t'as qui sayo que nous kende au kota na cimetière, ndeng air ni aussi au lingi. Les gens ont non pour l'après-midi, battu ba kufa bazo se reposer non. Battu ba kufa basi ba kufa na bango. Bazo c'est la journée bango ya jugement tant Jésus-Christ a roya wana nde baza la juger na makambo oyo bango ya mabe basalaki be na makambo ya malamu oyo basalaki nzamba o juger bango. Alors botika koloba kono akendaki na 12h parce que 12h ba kota raté awa na biso ata na butu na kota kananga na cimetière soki nazo leka pe na leki na ngai alors au mona te muta kufa bimeli yo ou bien asali logo ke abeti libanga bazalaka te muta kufa sa kufa. Alors à Rosonga les suscités. Ils siko yona yena nzambe na ye. Ozomona mutaro kende ndenge na ye alinge, dako kende pe na ndenge ala telika na ndenge na ye. Alors okende no cimetière mutu moko a oyebi sote que non. Ils a interdit ba air aboye ou bien kokokota te. Non. Ça c'est n'importe quoi. Alors bandeko vous allez quand même beau changer quand même. Beau changer alors bon on a que vous allez bien. Otikaka ba critique mo ezangati na mboka ezanga ndenge ya kokoso alors boluka ke mboka développer na ba système mo ba bien zateke kaka ba critique ndeko ekobongisa mboka. Rabino aime les serviteurs, alors concernant notre sœur Davina Apua. Alors notre sœur Davina, je crois que Batebele, Mati, Kiti, Lobi, Fingi, Tongi, vraiment sali tout qu'on a pu vraiment ridiculiser, alors c'est pas quand même catholique quoi, c'est pas bien ça. Parce que si on a biso ba mayo du nom de Bundes TV to yeli susu poto beta sete eza ke bino nyonso bovandi nien siko bozolo bela suma ba Davina te biso siko to yeko fongolela bino ba vérité. Oyebi Davina aza fimoko aza très cool asa la théâtre na vraiment kitoko atebele ba finga mwana ba ke non ayebi kolata te mena sino ke non Kevin Davina azali fimoko aza classique. Alors ils ont dit que Batunion so balinga kaka que non kolata na so ba mayo du nom de Bundes TV so to sala ba analyse eza que Davina aza fimo aza très génial. To linga ke mingi aza sœur na biso. Asala pe ba théâtre mais truc très classique quoi. Alors ba o nyonso bazolo ba bona concernant maman akufi Davina lati biete alors on a vu ça bino que wana ezali mama solo ya kala. Davina lati na est bien, aza très bien. Malheureusement qu'il y a une atmosphère moi yaba na poto quoi. Alors binomoko vous comprendre dans autant boya mikili, vous comprendre autant bozala que non comme à niveau mususu là vous allez bien comprendre. Donc ça puis moko que à l'attaque na imabete ezanango akinayi ko sala ko fêter anniversaire na maman na e dans sens que akinayi kaka ko tchaba fleur à souhaiter mère bon anniversaire et ça la manango ezanango rien ko lata ezanango na problème te. Et ceux qui te comme que non, il faut que la tête soit africain, tous les africains. Et l'Afrique qui fait changer. Surtout la série à Kalatan, tout ça, la série à Mobutu. Alors l'Afrique, c'est là qui maman va tout ça. Alors maintenant, le monde évolue quoi.
ezala bamosusu balingi na bakolata bamafuta te balingi na bakolata banini mais ere moko ezalaki non ozongi na tradition mais ye ndenge asepelaki akendele bongo alors faut pas critiquer trop que non alati mabe alataka bien te tout ça non la fille là elle est trop kenya alataka bien na ndenge alatelaka ndenge na ye alatelaka bato ebele balingaka ye kaka bongo biso mpe tolinga bamayo dino de Bundes TV tolingaka ye kaka ndenge wana parce que aza sere na biso asalaka na eloko te apingaka motu te aza ne kaka na ndenge na ye alors c'est ça que biso toyei kobeta sete po tosukisa ke non bino nyonso kovandi nie biso te toyei kopesa tokalme bino tozali bamayo dino de Bundes TV biso toyaka kokalme toyaka na suka mpona koéclaircir bino makambo ndenge ezala alors nakoyebisa bino eloko moko boye awa biso na poto ezalaka ke ntango omoni ke moto akufi moto na moto akendaka na ndenge na ye bon ebele balataka na banoir na bango ebele balataka na bango mpe normal bamosusu balataka na bango mpe ka normal neti biso ntango tokendaka kosala banini ke bareportage ya moto akufi alors ezalaka te ke non bo olati boye non il faut lata boye non moto akokritike moto aza te chacun faut que soit Dieu pour nous tous. Tu vois, c'est un peu ça. Exactement que Moutazo ça les longs on a eu. Bien Moutazo a coupé les moutous. Ok, les gars, il faut qu'il nous là, que non yo là t'as bien, ou bien yo vous avez Moutazo, c'est pas tradition tout ça. Non, c'est pas ça. Quand tu vas le voir là, on des choses évoluer, il faut changer. Là, il y a bien maillot du nom de Bundes TV de Aïkoto face à moi pour que eux pour la concernant notre sœur Davina Apua. Alors Davina, alors que le Seigneur te protège. J'ai vu que liwa eza pona bato nyonso mama akufa eza ebele pe tokufela pe ba maman alors ezala nango rien alors tu n'as pas mal fait au Kenya quand même kopesa maman fleur alors ça fait du bien alors ça moi je vois pas de problème qui est là alors merci à la bien bye. J'ai reconnu dans ma vie, pas bien fait non sous cela. Pour l'amour nayo et sang de l'eau, ya ya. Tu as fait au-delà de ce que moi je pense. Aussi les sangala ya pauvreté na finga. Tu m'as dit ne crains pas, je suis avec toi. Aussi les sangala ya Satan na libos. Brotherhood, right? You know what I'm saying? Yeah. We're still the big boy. Boy for life. Brotherhood, right? You know what I'm saying? Yeah. We're still the big boy. Boy for life. Yeah, man.
brotherhood, right? You know what I'm saying? Yeah. Let's do the big boy. Alright, boy for life.